MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bandi MDG TV Mafuta Yasika, c'est la grande dame avec une grande actualité bandi au Bolingo. Ça fait pratiquement 10 jours et Barimé réseau tambola sur artiste Guess Mawete. Oyo balobi a salaki accident et babi on est en circulation. Batumsu bazolo ba ezali clip tournage. Bamisu bazolo ba non ezali tournage te. Eza solo azali na état critique. Et batumsu balobi que namoni quelques commentaires, il y a des gens qui ont écrit que et personnellement, je l'ai appelé, il va mal, il est sérieusement ou encore effectivement, il a un choc, il a un problème. Étant artiste ya mboka, quand on est un star, ou batubalinga ou aebani, et on se permettait de faire l'émission Oyo pour nous souhaiter une bonne guérison. Et si cela est vrai, certainement parce qu'il y a des gens qui ont confirmé qu'effectivement, ça a bien été. Tu as évité ce appels clip ya solo, tu as mais sinon est-il que net batu balobi que ezali ya solo ya biso to lobi to ya to souhaiter ba bonne guérison. Nzamba biki saye et to sambela pona ndeko na biso Mawete gaz, Bible lobi nzamba linga liwa ya moto wa masumu te, mais que les pécheurs a bon la motema pour la nzela nzambe to ebi notre frère ayemba la musique to bengaka ce que la musique en anglais ou encore musique mondaine, voilà la musique mondaine ou glorifier nzambe te. Il y a c'est même au bakin là plus loin pour dire que azali des fois dit c'est pas que nazo juger to nazo non to lo bakaka ou par rapport au toyo karapé au monaka, OK? Donc sur ces les lots so indeko akufi na état oyo ozali sengote parce que bino bobi ba congolais déjà ba commentaire ya mabe eza kotambola biso to lingi yango te to souhaiter yango te to zape pour te il ne mourra pas nzama osala ngola ko bikana e na situation yango soki réellement za na état critique. Donc nzamba sala epe ngolo bongo la motema yeba Yesu et vous allez sengo mingi lo biso ko mbela na nzambe ah oui parce que salaire lisumo ezali kufa. C'est vrai vie eza choix. Il y a des gens qui disent n'importe quoi, vous croyez quoi? Chacun libre de vivre sa vie, de faire. Oui, effectivement, chacun libre de vivre sa vie ou encore de faire ce qu'il y a à l'ingui. Mais il faut qu'on y ait ou encore ne jamais oublier. Il faut boyer bara parce que belle baloba on peut éviter. Voilà, donc il faut boyer bara que mon toi vivra par hasard. Existence, et ça la fruit hasard. Et ça la ranzambe. Volonté en Zambie pour la vie de l'homme. Siko, pour vivre heureux, il faut vivre selon Nzambe. Ouachona mokili to landa. Batras to lolenge oyo Nzamba lingeli au vivre. Ezaneti mba marque to mona ko mutuka Mercedes et autres. Pour Mercedes et vivre longtemps topé et fonctionner malamu normal, il faut que ça le yango selon l'olenge ya manufacture na yango. Vous comprendre bandiko to fana bamboka banglais au français comment des fois qui mana ko sauter. Donc okoki kozwa te mayo bachaka na Mazda to pe moteur ya Toyota oya ko na Mercedes non et simba te marché te na Congo to mona ba montage ebele ba kozwa carrosserie ya mutuka soki ya kombo nini wana baki kozwa moteur et donc melo compliqué babilo bongo za lobi o kaino train esili eke wo boma batu. C'est pareil avec la vie humaine. Il y a yemo yeso zo tuna la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Existence c'est un fruit hasardé. Ndenge to vivre boza nzambe nde mutu alinga ye mutu akela mukili ne pas kela batu na ye. Donc pona ozala bien na musena moi ko vivre vie esengeli il faut vivre kolandisama makomi to maloba na nzambe. Et nzamba za dictateur te a imposer à mutu te mais est-il qu'alaxa mutu nzela. Donc na malamu na mabe na malamu ya liboso na yo
fais le choix. Mais il aura toujours moto. Alors qu'il sait qu'il nous a oyo. Voilà, c'est un peu ça. Ah oui, parce que généralement, souvent, tant que il y a des gens qui nous jugent, qui nous insultent même. On a plusieurs fois dans TikTok. Moi, imité, reproduire artiste moko songolo tozo yemba ka bato mususu peut-être baluli voir to lo lingi na yo ka ba commentaire est-ce que yemba non nzambe te. Il y a des gens qui insultent en disant vous croyez quoi eza vie na ye azali pour ça la choix. Effectivement tu es libre de faire ton choix, mais excusez-moi mais kobo sanate ke choix ka oyozo sala wana ekomiso ngambo un jour, parce que Ecclésiaste 12 parle de la fin de tout homme sur la terre en disant jeune homme, réjouis-toi selon ndenge lolenge motema no ekotinda yo sala oyo sepeli, mais kobosana te ke un jour tu seras jugé par rapport à ça. Vous qui avez l'habitude de dire que eza choix nanga eza choix na ye ya kosala walingi parce que eza vie na ye vie ya moto ezalaka ya ye te, ezalaka vie ya nzambe apesi yo mpona ntina. Donc il faut koyeba objectif, voilà, existence na yo. Et du coup sur obeti à côté tu vas rendre compte et tu paieras cher. Ça te sera et ça sera et vous allez vraiment passer, voilà, vous allez passer peu compliqué. Donc il y a un moni ezakaka malamu kola na nzela malamu za trop tardé nzambe minanga bingela batu karali to lezo sela nzambe. Il n'y a pas que lui, hein. Les baba yon a koufara et comme étant apôtre et autres. Voilà, donc toujours souhaiter caraba bonne guérison et puis bonne chose pour l'artiste Nabiso. Nzamba salengolo. Un jour à bon, tout le monde nzambe aux alipamboli. Sinon, c'était ça la nouvelle. Et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Yasika. Moi, c'est la grande dame avec un grand G. Likez surtout, s'il vous plaît. Vous likez ma émission, vous likez, partagez, activez la cloche pour ne rien rater. De bonnes choses, tout le monde est merci. Au revoir. Bye. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer. Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui, akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international. Papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe. Uni masomo ya ekusu ponanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga. Okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu.
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe wakote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko tata mpona kointersele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.